Unité ya batu nyonso autour ya koluka amélioration ya condition de vie ya batu nyonso yango nde esengeli ezala na centre ya ba action ya ba congolais na esika tomonaka ba discours ya ba politicien oyo ezali nango inutile pe peuple congolais esi alembi yango nde ezalaki lilendisi ya archevêque métropolitain ya Kinshasa oyo ezali bongo cardinal Fridolin Ambongo Besungu. Exhortation oyo asalaki na messe action de grâce oyo esalemaki dimanche le 17 novembre 2019 na stade de Martyr na présence ya ba chrétien catholique na batu ya ndenge na ndenge oyo bazalaki wana. Na bandi message ya archevêque métropolitain ya Kinshasa pe cardinal ya sika ya mboka na biso Fridolin Ambongo Besungu eko batu nyonso bayoki yango po ba congolais bazali sikoyo nde na posa ya kimia ya bomoko ya lisanga po mboka ekende liboso.